Baka 3 malades. Parce que na état wana mélodie a comment ils sont baboire qui en internet peut-être intervention ngay comment rapidement. Na pointe noire c'est ça. Nga ki ya traitement ngazonga to ngazo premier soin. C'est ça. Na lingina lo baka 3 malades. Ezebele. O ekoki ko tinda mutu. Akufa na état mélodie akufina ngo. Ya liboso eza sida. Ya mibale eza cancer. Cancer surtout. Parce que lorsqu'on dit qu'il y a bandaki kokita makila c'est aussi la kabako bakisaka na bapota ya mibale ezali cancer ya misato ezali cirrhose de foie yango nde salaka mutu akende lolenge wana ngena na ndenge bon nakozana ba réserve nazana ba réserve bambeli wana banda ko chuba yepa bando chuba bango bango kande babanda kochuba ye pona koloba ke ndenge na pupoli makolo na ngai na kei libela kombo président Caleb Ekoti kombo mami Sekoti na makambo malade ya 4 lettres président Pazwa Tcheli Bisokuna mukanda document na ye ya examen ba résultat batu bazo commenter za na des dates ce qui za ya faux ba betisi. C'est Elvis El Salsero depuis Paris. Merci, faites comme moi. Hello, la grande famille. Ici solo Mr. Voice, votre artiste vibrateur depuis la RDC Congo. Abonnez-vous. Abonnez-vous sur GK Télé News de Maman Judith depuis Kinshasa. GK Télé News. GK TV News. GK TV News. GK Télé News. Abonnez-vous. Les informations, le décryptage des informations à temps réel. Lelo na koyambela bino invité monene o bolingaka mingi to sara na vraiment ba analyse maman Judith Kalanga en tout cas to komeka un peu kolobela lisolo ya liwa ya ndeko na biso Mélodie. Liwa ya Mélodie akufi depuis Point Noir, que son âme repose en paix, mes condoléances na famille biologique na e et puis na famille professionnelle na e mobimba. Alors liwa oyo eboti ba kombo ya bato belé na kati to koyoka président Caleb to koyoka ba Mamisa tokoyoka ba producteur Jules. En tout cas liwa ya Mélodie et kundoli ba dossier o elala ki pe lisolo ya maladie ya 4 lettres et bimi na kati et sikanini. Alors tokomeka kosolana maman Judith Kalanga sans plus tarder Montréal sourit vraiment aux même langage nanga fungo la biso plateau maman Judith Kalanga bonjour. Bonjour maman Sarato là bonjour na babone na biso nyonso bonjour na balandi na biso nyonso ba o balanda ka biso balinga ka biso na ba ope balinga biso te to pesi bino ka bonjour. En tout cas merci maman Judith, bonne santé ça bien ya sauf que to continuer langa ba maladie komi ebele kosunga moko so comprendre déjà que na ngome e fungwa mité donc nanda couper misusu ebi maloko akoloko to babenga onini moto nzambe mususu so filaire donc et na ba maladie et changement climat donc de préférence parents protégez-moi yo moko pe mi protéger donc totika kotambola surtout na batongo makasi bon koyebisa mutu kotambola tongo makasi ezo dépendre na vie sociale na ye mususu pe soka bimi tongo makasi ta koliate c'est très difficile ya mutu ya tango zo bima tongo la te lamba malili kande basaka na poto. Merci beaucoup maman Judith Kalanga toko tambala mo na kati actualité maman Judith tolali tolamuki de biso Mélodie oh ça fait 10 ans à quitter monde théâtral lelo ba yo pesa biso sangonae kazongisi molimo na e pa kolo impression na yo. Merci beaucoup maman Sarato la pona mutuna très important au pesinga d'abord ponanga na kanisaka ke parmi bayaya oyo babunga na théâtre bazana na poto Mélodie za na kati donc nga image na nga ya Mélodie ki azana Pointe Noire ezala ate preuve ane ke tango babenginga keno moi nanga sala ke pa nanga ke mama babengi ngai na moni na coupe moko tozala ka bayibisinga ke no Mélodie akufi tozokende pa na bango ngai o
nga tout n'est pas na bango oui c'est bien mais Mélodie za awa ta za na poto habité maman zalaka awa yekuta zo bateke yepa ebite ka za na Pointe Noire un certain moment na au monde oh non Mélodie za na Pointe Noire et salinga moi passe mingi parce que ça fait longtemps maman vraiment plus de 10 ans ou bien 11 ans Mélodie na monde théâtre à mon a raté eza na nzonzing ezala o na TikTok ezala wapi ezala na Facebook et Mélodie a limoi 10 ans après tu komona liwana ye donc esala kinga passe makasi pour l'impression nanga et choka kinga rien à dire. Rien à dire. Maman, j'ai dit que tu l'as dit bien à Point Noir, tout ça, là, artiste belé au Bakenda vivant, bazonga bibembe. Et Bakenda lanzoto malamu, bazonga lanzoto ya bokono. Ni nyango o esala ke ba artiste Bakende pouvant na Point Noir. Bakenda koluka. Merci beaucoup maman Sarah Tola. Point Noir eza douane. Hein? Eza douane. Douane eza na cadre commercial. Tant on a lobby douane ezali loko la boma. Okay. Mais yango l'équipe boma na musika. Parce que marchandise eko kende yangola po ekita bien fo ekita na Pointe Noire. Ba nini ba bengango ba conteneur oya ba double pneu. Double ceux qui ba bengango ndenge nini wana. Ya minene wana eko kita jamais na mai na biso awa. E kitaka na Pointe Noire po ekende yangola kitaka na Pointe Noire po ekabola na ba Afrique. Donc Pointe Noire est un centre commercial. Pointe Noire est à douane. Et puis, centre commercial, Bissomoko Toyebi, place centre commercial, et Zarana Biloko Mi, et Zarana Mbongo, et Zana Kindumba. Côté Mibali, côté Bassi. Naki Sobosani. Oh, et Zaka Penza, mot de passe, et Zara des choses. Et Zaka na Kindumba, et Zaka Mbongo. Parce que si Kambongo est Sikilaka, si Kamabeza. Ce qui batu bakenda na Pointe Noire, bazonga kana maladie, bazonga kabibembe. Parce que c'est normal. Biso to sali 4 ans na est de la République démocratique du Congo na papa na ngai na frontière entre Congo na Uganda. Ba o ba ebi fonani frontière ya Kasindi Kastama. Donc est divisé Congo na biso na Uganda. Mon père a travaillé là-bas 4 ans. Batu ba ebi. Là-bas bakabola ka sida lokola biloko ya kolia parce que zesika pe mbongo ekabwamaka lokola maya komela. Ba Ugandais ba kopesa biso yango biso pe to kopesa ba Ugandais. OK. Donc esika o douane za mabeza laka on a ko répondre na réponse no yango. Nde yango ba artiste na biso ba kendaka kuna souvent ba fille na biso mona awa msu moi vie komi kokoso akimi mbango na ki ovana na ki s'installer na Point Noir. Merci beaucoup. D'abord Brazzaville, Pointe Noire, bandeko na biso Brazzaville, balimbisa biso parce que toza bandeko to lo bakalangi moko. Mais ba Brazzavillois balingaka biso ba cité ya ba congolaise te. Ba benga biso ba zaïroise. Ba lobaka bazaka na mot de passe na bango boma zaïroise tikanyoka. Soki ba moni yo nini impression na biso kune pa na bango za koboto la bango mibali. Parce que bazaka complexé na biso. Ça je dis la vérité. Et ça mensonge te. Bazaka complexé te. Tozala kala bienvenue na Brazzaville te biso basi. Mibali na biso oui. Basi na biso tozaka la bienvenue te. Allez là-bas pour faire commerce là ça va. Mais allez là-bas pour aller t'installer soki babali officiellement te. En tout cas je suis désolé ba koyamba na maboko mibali te parce que impression ya liboso za kaoyo boto la bango mobali. Wawa. Ya liboso. Balinga biso te basa complexé et puis mobali ya Brazza soka lingi mwasi na biso atika ate. Alors lokola salema 3 fois 4 fois et c'est répété alors balobi que non biso tozaka ba voleuse ya ba mari na bango. C'est ça. To fanda rane sengote. Et si quoi loko ni netinda biso to kende kana mboka wana. Preuve na Brazza to koka ko s'installer bien te. Il faut to kende sko na mboka oyo mutu nyonso ayaka bakipara mutu te za Pointe Noire. Pourquoi bakipara mutu te parce que Pointe Noire ezali milieu commercial. Mindele ya ndenge na ndenge baza. Bandingari ya ndenge na ndenge baza. Ah na Congo ba chinois baza te lokwa na Pointe Noire. Vignon soko linga ozwa na Pointe Noire. Kolia eza facile plus que nani Brazzaville. C'est normal bakati sakaba ke kosa ba vina bango. C'est normal pe bakati sakaba ke ndekoteka, c'est normal bakati sakaba sa pe kindumba. Donc na chaque parcours ya mutu ya malamu eza
na ya mabeza eza na bao bakendaka asombi maputa na ye otomona na beach amuto ya maboke afi ya media afi internet aya kati na braza ateki na Congo kitoko makasi eza pe oya kei tekisa ni ngai tekisa ni nzoto zonga ni Congo tekisa ni ngai tekisa ni nzoto zonga na Congo. Donc bamisuba kenda ko soma ba marchandise misuba kenda tekisa ni ngai tekisa ni nzoto zonga na Congo. Sikoyo neti tozwana kande kona biso Mélodie pour trop ça vraiment analyse to lobela nyonso Mélodie aza mwasi omoni na théâtre bato bazala na passe ya succès na ya ko avancer za ramibali. Mais Mélodie azalaki aza mwasi kitoko déjà azalaki apprécié na banzunzingi nyonso ba CD po aza star a CD azalaki star ya CD na banzunzingi nyonso présence ya Mélodie banda kozanga te. Siko eloko nini esala ke Mélodie a quitté Kinshasa pour qu'il ne s'installer na Pont Noir et puis abandonner musala na bango. Merci beaucoup. Oh ya azalaki bongo considérer zate loka ba musulelo bazotika po ba déconsidérer. Ya liboso nanu Mélodie akota na théâtre Mpiakeur te. Ah bon? Oui. Na oyo naza nango. Mélodie akota na théâtre en tant qu'une fille déjà ya danger. En tant qu'une fille moko bope akumbaka pe mutuka. Déjà oyebi monde na bango à l'époque ya ekilelo te. Ezaka na quelque bato to betaka dame ba grande dame te. Déjà à l'époque, ceux qui me font mon boyard déjà na moi car naie na répétition. Hayaka déjà place bo tourner na moi car naie c'est qu'à danger. Ma bekotaki. Mélodie alongo na monde à théâtre na bien te. Alongo na monde à théâtre na ba souvenir ya ma be makas o epesi ke abwa ki Congo pona libela. OK. Bambeli e chuba mi ndenge na ndenge. Bon. Na rozana ba réserve. Oui, rozana ba réserve. Bambeli wane banda ko chuba. Yepa bando chuba bango. To bango kande bango kande banda ko chuba ye. Pona ko loba kendenge na pupoli makolo na ngai na kei libela. Retour pour ne pas regarder, aller pour ne pas regarder derrière. C'est ce qu'elle a fait. Et bien sûr, elle a semé elle a assumé ça jusqu'à la fin. Elle a parti pour ne pas regarder derrière. Cela veut dire qu'il y avait quelque chose. Oh, et permettrait qu'il y a tant de maladies depuis 2019. Tina Mukola Souka a contacté Moutouté. Donc, il y avait quelque chose. Ce n'est pas pour rien, maman. Ce n'est pas pour rien. Bon, attends, la famille, t'es bon. Famille professionnelle à koka ko benga te parce que déception les alors on a les loso na certificat na mboka banda na moni muto na ko benga te lo famille na Congo ke ndé na za santé famille professionnelle na moni muto benga te bon ba réalité pesé belé tam soupe na famille biologique na famille na soupe ba problème est très important zanini na problème yande ko na biso Mélodie wa umeli na maladie na bia sangi na mbonga bakisi maman makanisi ezebeli de place wana nazo raisonner nazo kende musika comment muto akoki kokoma na niveau ya komi éloigné non. Qu'est-ce qui se passe? Mélodie akendaka na ndeko na biso Diana Molimo ne pe manakimia na Point Noir bakendaka ensemble. Il y a des témoignages. Ils ont diré là-bas oh Nzambe na bakoko na biso na bango moko ba weinde ba yebi eloko bakenda ko. Les autres ont dit que bakenda ko Taliban. Les autres ont dit que ne bakenda ko sa vie na bango. Les autres ont dit que bakenda ko fonda mutu na mutazana choix na ya ko fonda place wa lingi selon capacité na yé. Mais Diana tango amoni que ça ne va pas oh. Je dois rentrer. J'ai quand même l'endroit où je peux mettre la tête. Je dois rentrer. Pointe Noire Brazza, c'est 2 jours. Ce qui n'a train. Tête, bus, ezara bus tongo poko. Tongo poko. Ce qui bosse ma manœuvre, nde bokola na nzela mais eza tongo poko komi Brazza Congo journée moko. Dans 2 jours, 3 jours à Kinshasa. Et le Congo te ko empêcher poko makine sate. Ba ope ba yela kanzela ba Congo. Soko lingi pe butu ko katsa nzela ba Congo manzangungu wa Kinshasa. De l'autre côté, tango Diana monaki que ça ne va pas, Diana zonga kinae. Et Diana kufina Kinshasa bien honoré. Azongi, malgré les autres azaki moi kokoso, azaki kana ba tournage.
malgré moi kobenda na moi azaki kana ba tournage abanda koya akufi atazala ki pensa na scène te mais quand même akufi toujours na monde ya théâtre bande kona lelo kutoza na association moko ba mettre en place les amis des Ziana bazo sunga bana na e baza ko se manifester oui mais pourquoi ndeko na biso ata ba plateforme nyonso yo oh ba groupe kingani oh ba nini même ba liwa ya batu baza ko kufa na Kinshasa atikala ko manifester même liwa ya Diana tiki ko même pas et pourtant na Diana bazale oyo yoki bayembi sekele ya motema zambe na banana ye sekele ya motema Mélodie est partie avec sekele ya motema Diana est partie avec ce qui Diana Zalaki il pouvait nous dire pourquoi Diana banda ko citer sous Mélodie et pourquoi Mélodie n'a pas réagi quand Diana est mort parce que ça fait déjà une année sekele ya motema et pourquoi ebele ba koufi Mélodie n'a pas pris même le temps de réagir même par vidéo sekele ya motema zambe na banana ye ngako nani pona sonde ba cœur ya moweyi ngako nani pona kota na muzindo ya motema ya moweyi na kende ko bimisa soki eza chamate donc awa to tikeli ye moko le maître des temps et des circonstances afungola ayeba po biso toza limité bo balobaka je connais tout bakokota mais baza limité na likambo ya Mélodie po eza mystère o penza balobaka ki okoti na zamba moko oyeba nzela te likambo ya Mélodie po efungwama te surtout na ke na domaine ya maladie yaya ezaka un certain moment osali lolendo osali lolo batona basalanga boy un certain moment lobino nakokufa boy te omoni ba photo lelo ba bwakeli biso na liwana ye ezaki ba photo azaki na bomo balinga ba bwakango Mélodie alobi ngai photo na ngata moko kende place te bande ko oyo ba bwaki ba photo so bolanda biso fallait bo sala ngota Mélodie azali na bomo bo bemika libanda soki omoni na kolobaka 3 maladies parce que na état wana Mélodie a commencé ba boire qui en internet peut-être intervention ngai comme rapidement na pointe noire c'est ça linga ke ya traitement ngazonga to ngazo premier soin c'est ça na lingina lobaka 3 maladies ezebele o ekoki ko tinda mutu akufa na état Mélodie akufi nango na otanga kaka 3 eza ebele parce que naza médecin te ya liboso eza sida na lobi bien 3 maladies nazo tanga mais eza ebele o ko tinda mutu akufa na état o Mélodie akie nango ya liboso eza sida ya mibale eza cancer surtout parce que lorsqu'on dit qu'il y a bandaki ko kita makila eza aussi la kabako bakisaka na bapota ya mibale ezali cancer ya misato ezali cirrhose de foie yango nde salaka mutu akende lolenge wana cirrhose de foie eyaka na estomac maltraité mutu akokanisaka konyonga kaya lekomi kosala bapota ne komi kopanzana parce que babina débit na temps akota ko hôpital première fois ezalaka estomac c'est ça donc tout le ba Mélodie azali na ba kambu moko abomba ki e badel ko tungisa ba shoki ya mibali ba déception ya mokili mama nga na belo moni tango corona bandi na mboka oyo ya biso nga na beli. C'est pour cela quand je dis que non, je n'aime pas des prophètes, c'est la vérité. Nazando quitté, je n'aime pas des prophètes, naza chrétienne, des pères et des mères, mais je n'aime pas des prophéties. Chose dans la prophétie na bomba yango, so mone longinanga, batela yango pardon. Na bella malade. Ba examen liboso. Ba o ba yebi mbongo na biso 600 000 francs. Do na mai. Deuxième examen, pas guérison, na komo kende ko sila. Ceux qui na bandi kosu tina kosuba. Baye koloba keno eza corona ba kende nanga na mutombo dikembe. Toke na mutombo dikembe basali premier examen tozo kende kozware et pas mutombo dikembe ba confirmer que eza corona. Faut ba intégrer nga baleki nanga ba boyi. Tozongi début ya corona na Congo. Na tozongi ndako. Tozongeli médecin o abanda kinanga. Médecin na lobimbo
bokende akomi bon moko boto ya na limité awa na soki na 17e rue to kota wana bazwa nzete moko boye bakotanga soki wapi na gorge soki wapi ba toyepe to futi bambongo tozotambola kana ambulance to futi bambongo bakotisi eloko wana batali eloko te ote totika na examen tozonga na bapokwa na rechité ba meminga siko na hôpital wana médecin na lobi bakisi nini bozo pesa ye batali alobi te bokata na bakisi nyonso azonga ndako te alala awa na lali na wana na tongo 6h nzamba bana bitike azanga te médecin wana ye abandi osimba nga awa azosi abine na osimba yo bozo yoka ndenge nini ngabi na zoyoka douleur na zoyoka na pema abi relax toi zonga lisusu ngabi na zoyoka pema na zoyoka douleur abi pema lisusu zonga ngabi na zoyoka kaka douleur na zoyoka na pema moyena na pema makasi ezate abi c'est fini abi toi nalati na mbeto alobi bo changer bakisi nyonso kaka médecin na bandaka na ye ye muto atindanga pa mutombo dikemi ye atindanga na limité sur place le même jour alobi bo changer bakisi nyonso moi so ça comme une estomac qui batu baye parate que estomac ya kana ezana ba forme mais bakangi ode na corona alobi bo changer tout au monde ce ko bakisi bo pesa ye yango nde comme c'est na ba état oyo parce que eza bakisi oyo eza ba antibiotique ya makasi ezo zikisa ye changer tout à partir d'aujourd'hui bo chaye bakisi na misisa maman 2 jours je me suis mis debout. Voilà pe pobo sanate makute et au solo là. Yango nde na lobaki. OK koto 600 000, OK koto $1,500. Ah, makuta pesa là qui na espace il y a 2 semaines. Pour makuta là qui yango zo changer ba docteur ozo luka guérison. Na espace il y a 2 semaines et le médecin dit couper tout. A commis kaka na papier. Si ça rate, c'est que na kenda ko sala na classe et le côté. Oh, yo ce que simbité, je ne sais pas parce que moi je trouve que la dame maintenant a souffert, a un problème estomac qui. Baby. Et j'ai commencé ça pendant 1 mois, mais voici aujourd'hui en bonne santé. À l'époque, ceux qui n'a pas fait Corona kaya. Corona. Tonga to sa lobe ba kanginga na kacha sac. Ba ke ko boa kanga ta bana ta banana ta cimetière balinga ki ba yeba yango te. Na lobi depuis ya corona na boka na biso epele ba kenda na bongo. Donc yango natangi kaka 3 maladies oyo koki ko mema mutu na eta oyo ndeko na biso ya mwasi ake toza na sida mais obi que quelque part pe ba place msupe tonga to lo ba Tiber bomali c'était le ngolango te nengo za kosola wana na tango wana batu msupe ba kolo ba ai koskosi te ya Tiber yebanaka wana kutu basalela bakenda nango musika te yebanaka Tiber bomali sute so Tiber bomaka c'est que armée alongwa armée comment na ye 2 semaines quand mutazongi santé munene Tiber pe ke libela sida Tiber et bomali sute po armée zawana bango penza bazwa penza neti sida ko yebisa yo katari la rapport sexuel yo mutobota ko bota li sute po yango linga ko sopa makila te awa ko peso condition me bakisi na biso melaka santé kayo me kabani ngai ya ofela lipa mwamba manteka ya ofele tu comprends cameraman so c'est comme benina te po tu comprends te yango seki vous comprenez te yo to seki merci beaucoup nasina nyati nanga c'était mais na bandi nanga bakiri armée na respecter nanga ba makambo tant ce qu'on a zongeli normal jika na bandi système ya lipa mwamba ofele mateka ofele ba ode ata mateka to bax lipa siko yebi yango mateka ofele zali virus lipa osomba oyebiti mateka ofele ka est-ce que ndena oloba lipa oyeba lipa wana masara est-ce que ndena oloba lipa oyeba c'est-à-dire ce qui est est-ce que ndena oloba lipa te batu ba bien ba commentaire loba lipa ngokasi babi boyeba Rose bonga na sela kikela babi boyeba na bango lipa te surtout Eliezer kan mamba boya ki manga live babi oyeba niti lipa basombaka mais mwamba quelque chose qui se trouve entre. Merci beaucoup. Lipa mwamba mateko fili tolika. Donc on a biso
Et quand vous allez parmi 3 maladies, on a payé. Merci beaucoup. Moko ebomi. Et puis ma kutape à la quitté. Parce que sida ya mikolo ebomaka te prévane yango zomona tozoka bango ya ofele. Mais sida yango bakisi nango c'est gratuit maman. C'est gratuit yango na zoloba. C'est gratuit partout. Test nanu ya soko lobi kaka oke kaka na ke ko sala pona sala contrôle ya checking ya nzoto nanga. Au côté le makutu tata batu bazala ki 20 oza mutali boso ofele. Soki bazuyo nango ba yebiso ya eza suka mukilita patile lelo ozwaka kisi. Yango mona katoko bika ka toko kabola kango kaka. Toko kabola kango yango na lobi ko somba lipa kasi mo baba ko pesa ofelete. Lipa mateko ofele ba. Poto kende na hotel, il faut pesa ngambongo te. Kasi sida na ko pesa mateka ofele. To bakisi matabisi. Matabisi likolo. Yo moko ndo ko pono ko zwa mateka to ko zwa mwamba. Soko lobinga na lingaka mwamba mingi po pesa mwamba groupe makasi. Yo zwi yango. Mwamba wana seke to kendeki na ba 3 coups na ba 4 coups. Et continue na makile, continue na musisa. Rien à dire. Baza siko ebele na Kini, baza ebele na Poto, baza ebele na Pointe Noire, baza ebele na Lubumbashi. Rien à dire. Sida, c'est le quoi qu'on identifie dans autres motos. Et comment identifier ce qui est neutralisé anticorps. Parce que yango capacité na ngona nzoto na biso po elonga biso et ya ebomi anticorps. Po e comme na point ya koboma yo, il faut zwana na ata 5 ans. Stango ya bomi anticorps na dominer mikuwa na yo ndesi kwa komi kolia. Siko keba soke kutani na makila lokwa banga jika. O positif. Nga na kobeta 50 ati. Menasi na bomi ata 200. Yo zaka. Nga na za po yango po eboma o positif il faut ezwata. Makila nanga okokata kolinga soka koti koto ya bomi ye. O makila nange bomiye akoti koto aboti koto abomiye akoti koto mengana koka abotaka abotaka so aboti makile bomi aboti pona na makila ya makasi nana makilo ekabaka dona ko kabela ta 5 personnes makila na mbala moko nazaka ya kotelema donc posida ebomanga do fongana bomata 300 po elonganga sko so kutani na muto abongo azanani assassin. Poye bola lisa ya kota na cercueil a quoi ici combien amour assassin et pobo identifier jour a kokufa ko bino nyoso bolobaki akufi normal pose année à santa bien akufi normal ezana artiste munene mboka na biso akufa basuso ebimaka ki akufi na maladie wana batebele baboya kama masara poison parce que ça a des maladies. Et les chimiques le belete. Maman na bana mekwenda. Beto confirmer que yeki kalaka 4 lettres. Mekwenda yai. Maman na bana. Et après bapangi na mwembe confirmer que 4 lettres. Bas. Que tu kalaka kuka. Ndenge pe bazolo ba ipare bande ko na biso ba youtubers bazo confirmer que état oyo mélodie akufi nango c'est vrai qu'akufi vraiment na sida. Est-ce que ça vrai yango na lobi boye ma chérie na pesi 3 surtout pistes. Cancer. Merci beaucoup. Na pesi 3 pistes. 3 pistes. Oyo etindaka makila ya moto esili. 3 pistes. 3 pistes. Que ce qui muto akufi esenga bacha ye makila esenga ye mai esenga ya liboso na côté ya makila eza cancer ya mibale eza cirrhose de foie ya misato eza sida motema donc bapiste wana nga na pesi eza bapiste oyo kaka mami abone ya jika bolanda eza kaka oyo soki okweli na biloko wana esengo kaka bazongisaka yo po cancer eza vampire il y a peu marana makila. Cirrhose des fois eza pe vampire. Sida pe. Loko loza lisusu ne lokote. Otikalika poso ya pamba po mikuwa deja basi balie yango. Omoni ndenge soko bwaki mbisi ba fourmi bayaka batondeli yango na minute muke mbisi wane limwe. Ndenge sida ezaka na nzoto mutu. Akosi omoni mukua omoni ba biloko tolingaka mingi na mikuwa so kata mukua
mwa biloko wana ya rouge ezaka na kati ya miku wana biso wana nde makasi na biso siko ye sida kosilisa yo eloko wana muku atikali vide akoma otambola na mai siko so otikali vide soki bakozongisa yo makila te bakozongisa yo mai te okopema te tante na nga propre mando ya moi akufa na ndako na biso avec cette maladie on a vu ça tobandola ndako une belle dame très jolie. Et à Passy, mais c'est très difficile à reconfirmer que Mélodie est partie avec Sida. Mais il y a beaucoup de maladies qui montent à Kende na Lolenge Mélodie a mais nga nazo condamné parce que balakisi biso ke totikali na ngonga muke nazo condamné bandeko o ba publier ba photo na minichi opoto koma na suka mama Sara. Bazamite mama be. Mélodie azalaki na capacité ya ko se défendre tata peki Sabino. Bolinga ki bo sala ngona bomo ya Mélodie. Biso tolinga tolo batozana makoki te me micro nde makoki na biso. Micro elinga kela musama Olive micro elinga kela musama ma Denise micro elinga kela musaba grande dame ata li mwana monde théâtre ata zala ki lisuna succès te balinga ba se rappeler na ye pourquoi ba page tie ba vidéo na yakala parce que ba raisonner que ça muto sala histoire et ça de même comme Judith lelo akwe na se olobite Judith aboyi pona lolendo mais lokola za mutu quand même ayebani aokende boete lokola za bo photo la kisa la tola oya sala spécial émission ngana yebite bandeko botelema to sunga jika moko aloba pe makambo esunga biso mo basala botelema te Fabrice yaka yakozwa tozwi mwa 1000 yakopesa yaya te boya bosala boete biso moko to kozwa en charge batu bazanga kate parce que soko komi femme publique homme public osali sur famille na oto komi bandeko nyonso eloko wana bosali mabe soki ezana bandeko ya Mélodie so bozana problème na yete bokende na Pointe Noire ba aide nyonso koya ezana maboko na bino parce que soki bino bozaki ba vrai ami eloko bosali bolinga bosala ngona vivante ya Mélodie pas na mort na ye pas na mort, qu'est-ce que vous gagnez? Et toi, la dame qui est en train de crier, maman, père, madame, quand elle dit pourquoi tu n'as pas crié ça? Fallait qu'on s'aille les émissions parce que Mélodie a une force au pexo sous c'était pas comme elle est en asuka. Na minute o vraiment malamu to swana na yo après ce que c'est loko na lobaken loko na osala poma Sara azonga no malenga za na osala simana ngoto swana to benda so osilikela nga mokile ko loba mesara te eloko asala kezaka pona bolamu na yo c'est fini onga na koloba yango. Merci beaucoup maman Judith tokomi na suka émission awa pende to chité lelo yokoyoka na liwa ya Mélodie kombo président Caleb Ekoti kombo mami Sekoti na makamba malade ya 4 lettres président Pazou a tcheli biso kuna mukanda document na ya examen ba résultat batu bazo commenter za na deux dates c'est que ça ya faux ba betisi na ibite ni nokolo ba vraiment na mokilo mo baba otala yo ne ba kombo bandeko o Ekoti comité na Caleb ya ko poster ba résultat. Merci beaucoup. La duchesse ayaka wa internet ningana pendant 2 mois non. La duchesse a la vérité sur propre vie na bango. Bisope, monde à théâtre, monde à musique, na monde ya ba chroniqueur, na ba blogueuse, na ba nani, na ba animatrice, totambola nzela moko. Bisope, tozana biso bango pe bazana na ya bango. La duchesse a bimisaka ya bango. Mokili mobimbe ningana kawati. Koma ko loba bongo, aza PD, aza boy. Na cadre ya papa Caleb, etalika ka bango. Etalika ka bango. Parce que monde na bango neza monde akomelela mutu pondoti. Donc ngai zamba yebi soko zana mutu na yo moko ya yakangama na ye yeba ke omoni chika wa yebisaka yo kalinga ko mingi wana azaka na monde na bino ya théâtre koto babwaka ka pire vie nanga koto na babenga ya nanga tongo mobali kitoko ya mama Kingandi ya tango ya kavant yo ya mususu abimaki wana omoni koko kutaki alobi eza tata mwasi na biso yaki otala ngakeba muninga na théâtre utaki wana muninga na yoko nikeza utaki wana yenda tiki koko yango atiki koka yango zamona somba lipa mwamba ofele na suki wana. Merci maman je dis to suki wana ba dédicace na ba vrai na biso ba ba linga émission to ko sepela na ngoka na ba commentaire partager parce que za tuli na lobi bien oza mwasi oza na mobali moko ya liboso za respect omoni ki a respectaka yo ataza na mbongo tetikala na 2 osana mobali alinga kayo oya pesa kayo moni ke sepeli na yo tikala wana obeta misuli
parce que le temps est mauvais. Merci. Merci beaucoup maman Judith. Merci na bande konyo tout bolandi biso. Je crois que comme na souka ya émission na biso. Merci na papa Tadi ngala pas derrière la caméra. Ngala bino to suki awa to monani prochainement na émission mususu. Ciao.